africaine d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesala kosepesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko oyo te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, Minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription est bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Mardi elam na balandinyo sur le journal la peuple na peuple nebi que vous akebeli bo soba poste télévision na bino pona kolanda journal na bino to fongola masolo na présidence pona ko signaler bino que pona ko commémorer Génocoste Molulu Munene et Salemaki mokolo ya dimanche 2 août na présence ya président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Elongo na première dame Denise Nyankero Tshisekedi Elongo na ba rescapé pe batu ya ndenge na ndenge kuna na musée national de Génocoste Nadine Asena. Une vie ne saura être réduite à un chiffre. Wana ezalaki réaffirmation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face na ba récit ya ba survivants et pa Iwapi a précisé que journée oyo ezali ni appel na haine ni invitation na vengeance kuna asali appel na résilience et pa Iwapi atalisi République démocratique du Congo et telemi na kimia pona koyamba kopesa dignité pe ko honorer mémoire ya ba survivants na ko s'inscrivant ka au cœur ya actualité président de la République a dénoncé agression rwandaise oyo ezali komene na ba supplétif ya AFC M23 na est ya mboka et pa Iwapi a condamné entreprise meurtrière oyo fondée na logique ya conquête pe prédation oyo ezali ko violer souveraineté ko menacer intégrité territoriale pe ko bafouer droit ya peuple congolais ya ko vivre na liberté pe kimia na mabele oyo bakoko batikela bango contre banalisation ya mal pe négationnisme asali appel na kotonga souvenir pona kokanga bapasi oyo peuple congolais azali ko vivre. Chef de l'État a ordonné passage ya phase opérationnelle na musée national ya Génocoste complexe scientifique mondial oyo ezali destiné ya ko centraliser ba archive pe ko transmettre histoire na jeunesse. Gouvernement esengeli et budgétisé na prochain exercice financier stratégie nationale ya appropriation pour converser ba indemnité dit na ba survivant. Président de la République a tranché avec Fox ba réparation et kozala ni na faveur ni na acte ya charité publique kasi ba kozala constitué na obligation ya justice. L'Assemblée nationale Bosimba que président de l'Assemblée nationale honorable Aimé Bonji Sangara ayamba ki batu ya ndenge na ndenge kuna na Johannesburg en Afrique du Sud en marge ya conférence annuelle de présidents des parlements nationaux et régionaux ya parlement panafricain ou en tabalité elongona héritier Mapili.
Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, honorable Aimé Boji Sangara, azwaki baton morté na marge ya conférence annuelle ya président ya parlement nationaux et régionaux ya parlement panafricain, honorable Aimé Boji, accompagné na quelques élus nationaux, lokola rapporteur ya Assemblée nationale, honorable Jacques Njoli, oyo ba menaki ba activité diplomatique ya ndenge na ndenge ya likolo makasi pona kotombola mongongo ya RDC na ba grande priorité ya continent liboso homologue nae africain a présenté qu'il liboso des projets phares oyo RDC azali kosalisa na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour contribuer na réalisation ya agenda 2063 ya Union africaine ezali couloir vers Kivu Kinshasa, vaste corridor écologique oyo ezali destiné pour protéger ba forêt ya bassin ya Congo pe kobatela biodiversité pour renforcer résilience climatique pe kotombola économie verte créatrice d'emploi. Projet Moussoussi Makassi ezali kotia en avant-plan programme Grand Inga où il y a un potentiel de 44 000 MW pe projet oyo et bengami kozala accélérer industrialisation pe ya RDC et y bana ko répondre à besoins énergétiques ya ba mboka ebele na Afrique lokola Afrique du Sud donc ba troupe rwandaise bazali ko umela na ndenge ya mabe na mabele ya ba congolais Aimé Boji azali déterminé à korater tribune mon côté pour na ko dénoncer agression oyo mboka azali victime na yango pillage ba ressources naturelles congolaises, occupation ya territoire nae. Natina wana président de l'Assemblée nationale a profité qui na tribune oyo pour attirer attention ya parlement panafricain na situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo a dénoncé une action liboso ya action oyo agression rwandaise contre République démocratique du Congo azali ko exiger présentation ya débat na séance plénière ya rapport ya mission effectuée na parlement panafricain na province ya Nord Kivu pe Sud Kivu. Aimé Boji a rappelé que guerre oyo ezali ko provoquer ba déplacement ya ndenge na ndenge nanzele ba différentes interventions président de l'Assemblée nationale a attaqué à profit séjour na Johannesburg pour na ko défendre l'intérêt ya République démocratique du Congo na ko tsaka na cœur ya ba débat africain ba enjeu ya sécurité développement climat énergie et intégration continentale. Toko bakaka l'Assemblée nationale pour na signaler bino qui na occasion à conférence annuelle de présidents de parlements nationaux et régionaux ya Parlement panafricain et Salema qui du 31 juillet au 1er août na Afrique du Sud président de l'Assemblée nationale Aimé Boji Sangara a profité qui pour na kosala offensive diplomatique et bolanda ba détail lo na héritier mapine. Na occasion de la conférence annuelle du président du Parlement nationaux et régionaux, il y a Parlement panafricain et Salema Kina, Johannesburg, en Afrique du Sud, comme dans le 31 juillet, qui le 1er août 2026, président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji, a profité qui n'a séjour pour mener une offensive diplomatique parlementaire en faveur de la priorité stratégique de la RDC, en intervenant qui n'a pas session et belé à haut niveau, à Tombola qui Mongongo, et la République démocratique du Congo, là-bas, enjeux continentaux, locaux, la paix, sécurité, paix, développement durable, lutte contre les changements climatiques, protection, il y a biodiversité, intégration énergétique, paix, mise en œuvre, il y a agenda 2063, il y a Union africaine. Bosimba Peboeba qui na session consacrée à la meilleure pratique et agenda 2063, président de la Chambre basse du Parlement a présenté qui deux projets structurants portés dans le leadership et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lokola couloir ya Kivu Kinshasa programme Inga a souligné que Oyo ezali kotel sa projet moko phare pour na kobattre la forêt bassin pe promotion ya économie verte pe résilience climatique pour na second ezali bongo potentiel ya 44 000 MW ezali levier moko majeur ya industrialisation ya RDC na intégration énergétique na session Oyo ye atelisaki ke Aimé Boji alobi a dénoncé ki inaction ya parlement panafricain liboso ya agression Oyo RDC azali victime. Président de l'Assemblée nationale a singi que baye bana ko rappeler que poursuite et agression rwandaise ezali kotalisa ba grave violation ya ba droits humains pe déplacement ya population bisika ya ndenge na ndenge na nzela ya participation remarquée ya honorable Aimé Boji Sangara atalisi que diplomatie parlementaire ezali instrument stratégique na service ya ba intérêt ya RDC pour na ko placer au cœur ya ba débat africain ba impératif ya sécurité ba opportunité économique ba enjeu climatique pe valorisation ya immense ressources naturelles ya pays contribution na ye na réalisation ya agenda 2063 ya Union africaine.
Na primature bosimba que Premier ministre Judith Suminwa a participé qui na mouvement il y a 40 ans ya ba maman catholique bolanda. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka ye azwa qui part na cérémonie d'ouverture il y a la festivité à jubilé Ruby il y a mouvement des mamans catholiques événement où qui placé na thème 40 ans à savoir-faire paix et transmission les mamans catholiques au cœur de la famille l'église et la société boye bake mouvement où a fondé le 15 février 1986 et paye à cardinal Joseph Albert Malula organisation où affirmé que ekozala loko la pilier moko incontournable et engagement spirituel il y a solidarité humaine paix et émancipation économique ya ba femme ya République démocratique du Congo na célébration exceptionnelle o ba maman ba ute ki bisika na bisika ba sala ki déplacement na Kinshasa pona koya koyoka makambo boye bake événement o esangisaki bo ba maman ba ute ki bisika na bisika na diocèse ya Sankanya Kipushi Kindu Mbujimai Kolwezi Inongo diaspora peut répondre qui n'appelle ba représentante ya Congo Brazzaville ya Belgique ya France pays ya Canada prière ya ouverture et salema qui pa Monseigneur Edouard Isango oyo a transmettre qui chrétienté ya message archevêque comme Troultin cardinal Fridolin Ambongo atia qui en lumière sens profond ya entrepreneuriat féminin boye bake na côté na présidente diocésaine pe coordonnatrice nationale ya ba mouvement catholique Yvonne Mokonda Ifoku ye a salué qui participation à chef ya gouvernement na épouse na ye na célébration oyo encouragement et pe renfort moral oyo et insister ba mouvement catholique ba préserver peut ba redoubler effort pour na kokende liboso au-delà ya ba dimension spirituelle jubilé oyo était en accent concept la femme Azabongo na 1000 bras valorisation ya autonomie financière pe esprit ya entreprise ya ba femme fort pe succès na première exposition vente ya août 2025 boye bake jubilé oyo ezali pe espace ya dialogue interreligieux élargi et réunir ba femme et ba diverses confessions chrétiennes autour ya ba valeurs partagées pe pour vivre ensemble présence ya premier ministre Nakati ya Masolo oyo eza ko offrir événement moko forte dimension symbolique et témoigner attachement ya gouvernement na ba valeur spirituelle pe reconnaissance ya l'état na rôle crucial o ezali ko jouer mwasi na kati église pe pilier ya tissu social pe économique ya mboka chef ya gouvernement a salué qui chemin parcouru depuis 40 ans en faveur ya leadership féminin pe atia qui en avant ba avancer concrète constaté na ba société congolaise pe ba femme oyo baza accéder désormais na manière moko croissante na poste décisionnel majeur na kati ya politique magistrature armée pe na monde entier Judith Suminwa a lancé qui vous vont appel na unité face ya ba défi sécuritaire mboka na biso eza na besoin ya ba femme de foi femme de paix femme oyo baza ko rassembler baza ko éduquer ko pardonner pe ko espérer loko la maman aza bien famille pe ko zala bien pamba te soki famille ezali bien mboka mobimba ezali bien pe ezali ko koma munene ndenge chef ya gouvernement alobaki boye bake mouvement oyo ya ba maman catholique et lancé appel vibrant na ba jeune ya génération bilenge ya catholique pour na ko assurer relève pe ko pérenniser héritage unique oyo jubilé solennel et ko se clôturer na messe solennelle oyo ko salema le 8 août prochain na cathédrale Notre-Dame du Congo entrepreneur féminin levier majeur et autonomisation financière ya basi et en compte programme d'action en gouvernement Lisusu premier ministre azali ko multiplier ba effort pour na initiative oyo pour na ko soutenir entrepreneur pe intégrité na circuit moko formel. Pena ngambo éducation bosimba que pour l'année académique 2026-2027 université chrétienne catholique ICC dans Akram et fongoli déjà ba porte na yango na ba site na yango nyoso bolanda ba détail longo na Nathalie Kaila. Wow. Leader na pédagogie paix à réussite aïe université chrétienne catholique ICC dans Akam a fongoli déjà ba porte na yango pour l'année académique 2026
2027. Toujours na système ya LMD, licence, master, pe doctorat, na vacation ya jour, pe ya soir. Kuna baza na science informatique, science de la santé, science administrative et politique, baza pe na droit, sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication. Soit bango na ba adresse oyo, campus ya Selembao, arrêt dépôt, référence en diagonale na Kin Marché sur bypass numéro 26 na commune ya Selembao. Campus ya Mongafula, arrêt chambre froide, entrée Mokole, numéro 16 P8 sur avenue Ngeba, na commune ya Mongafula. Campus ya Tiango, et Somi Bongo na boulevard Lumumba, numéro 415, na commune ya Kimbanteke. L'inscription est allée, les portes sont ouvertes de 8h jusqu'à 16h. Donc, pour les cas, base d'inscription. Et nous lançons un appel aux parents et puis aux nouveaux diplômés. Bazana côté Lengana, par-ci par-là. Donc, baya cause inscription. Parce que c'est l'université chrétienne catholique d'Ouakam. Nous avons nos valeurs chrétiennes qu'on ne peut jamais oublier. L'université à bas prix. Ce qui botali bien à bas affiche na biso nyonso. Les frais académiques ici, L1, c'est $150. Donc, nul par ailleurs, c'est seulement ici chez nous. Nous sommes une université vraiment à moins cher. Venez vous inscrire parce que les frais académiques sont au prix abordable. Venez car les places sont vraiment très limitées. Awa, enseignement et le mamakalisouté pour ESA vraiment de qualité. Awa, expérience cumulée, ESA capitalisée. ICC don akam, a pongoli ba porte nango, pour na ba étudiant, oyo, ba koko ma partenaire actif, pe co-créateur, pe na richesse, na ba prix amke, qualité supérieure ESA de awa. Ba prix académique, banga na bino te eza nango mukie kasi okofuta yango pe na ba tranche ebele. UCC do akam boya ebele pona kosala inscription na année académique 2026-2027. UCC do akam, université des étudiants, par les étudiants et pour les étudiants. On a permettre na ba client na yeba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso. C'est à abimisi liste ya biloko esengeli na client amatana na cabine table. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye. Ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA mfumu ya mapata na RDC. Donc, on va avoir une éducation pour nous signaler bino que pour l'année scolaire 2026-2027, l'inscription est bandie déjà na itemat Binta Delvo Bolanda. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication, itemati Binta na Mokuse et bandie. Yoka, itemati Binta et Dapia Insta, bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge, oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur, awa na Kinshasa, formation technique na niveau ya humanité, ezalaka kaka awa na itemati Binta et Dapia Insta, kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne, par section ezali boye, aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et
environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, kauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, préfet des études ya Itema Tibinza, Louis Kabangu alobi. Alors, avec système oya sikatozana yango ya réforme, oyo tolongoli bana na approche par compétence, balakisi batindi biso toko tsoko na approche par situation. Oyo ilingo loba nini? Eza lokola oyo tozana ngolo na supérieur, tozana ba étudiants bazo sur le système LMD. C'est-à-dire na niveau secondaire, l'État peut amener biso na système ya sikawana oyo zibenga par situation dans le cadre que ceux qui bapesi mwana exercice bazo créer situation. Bapesi mwana pour que mwana a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. Ça dit situation nous toujours créer on pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema. Pour être tokoba to bandaki na niveau 1 au to bandaki benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tu le à niveau 1, niveau 2 et l'autre zone à niveau 3. Dès que tu termines à niveau 4, bah, c'est l'examen d'état, bah, c'est le diplôme. Mais avant même moi, comme un examen d'état, il est capable, il y a que ça l'entreprise, atelier, garage, laboratoire, à partir de la méthode, on a les réformes, qui toquent, oyo, ce qu'on a na vie province à Kinshasa. Peut-être les aka itemat na école moko, c'est-à-dire les okusunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique. Posimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala Itema Tibinza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona Sete Mitonga apengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre Itema Tibinza. Nabengi ba basi nyonso oyo ozana na ndako ozoko traîner boya na Itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme sika approche par situation. Donc ba fille nyonso oyo bolinga na technique oyo bozana pour ça bo développer ba compétence na bino. En tout cas, mbele ya ebelemi boya ebele l'inscription c'est banda qui déjà boya noki avant que toka na rapport. Chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama bo leka déjà konzo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité. Itemat kuta yango na avenue Mété7 numéro 1 quartier Congo na commune Yangalema référence entre météo kuna na Delfo. Peba inscription et bandi déjà na Itemat Ndolo et Dap ya Ista Kinshasa boleka kuna pona ko inscrire bana na bino. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité, côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit, na complexe scolaire maman Pemba, na extension na yango nyon somi balé, ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandi déjà, yango ezali kosalema chaque jour, bota la bino moko ba bijou oyo fondation Nerombungu, atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezali te awa kobanda na cycle maternel formation ezali ya kitoko ezali kopesama pe niveau eza vraiment ya likolo basorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents cycles ya ville ya Kinshasa bongo na cycle primaire yango pe ebandi de première année à 6e année primaire oleki na secondaire pino na humanité option nyonso oyo olingi ezali awa ba élèves bazali kotanga vraiment na ba conditions ya kitoko botela bino moko ba salle de classe pe ba conditions nyonso ezali ko répondre à ba norme ya UNESCO bongo ba pratique ya kosamba ezali te ba atelier moderne ya kafu même ba école mosusu balekaka pona kosala ba pratique na bango ba atelier moderne oyo ezwami pona couper couture mécanique générale électricité construction pe bongo na bongo botela bino moko salle ya informatique awa informatique pe anglais ezali obligatoire na ba niveau nyonso complexe scolaire mama Pemba bosimba ke Dieu est notre force nzambede azali force na bango ndenge kaka elobomaka awa bilembo na yango ezali komonana bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye ezanga kobota résultat ya kitoko Luvunu
bino mokobo yoka. Tolobi ndenge kaka tomesana koloba esika enseignement ya kitoko pe formation ya malonga ezali kopesama ezalaka mosika te botala artiste comédien monene elombe esukari elongo na molongani na ye baye pe kokomisa bana na bango na complexe scolaire Mama Pemba 1 ti na complexe scolaire Mama Pemba 2 na nsima ya koremplir baformalité nyonso elombe artiste monene elongo na molongani pe bana na bango bapreferaki kovisite ba bâtiment pe ba atelier nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pona koyeba soki biloko bayokaka na matoi ezali ya solo na nsima ya komona kimona meso moyoka elombe ndenge alobi. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Fondation Nerombungu ateli bino ba bijou oyo outa na commune ya Maluku tope na commune ya Ngalema kobanga te. Complexe scolaire Mama Pemba 1 yango ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Likanga na commune ya Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Awa ba enseignants bazali très qualifiés pe bazali disposés pour na former bana na bino toujours na cadre ya devise na bango discipline travail et réussite. Ba parents boki mambango pona kokomisa bana na bino boki mambango pona kosala ke bana batanga kitoko pe bakoma utile basunga République démocratique du Congo kasi pona yango pona école ya kitoko choix ya kitoko ezali complexe scolaire Mama Pemba na extension na yango nyonso mibale. Fondation Nerombungu tondimiyo oyo ezali mobange na contribution pour na éducation ya bana ya République démocratique du Congo na ba frère ya muke bana bazali kotanga lokola na ba école ya Dallas na États-Unis d'Amérique tomoni yango. Continuez vous avez pour de potes kitoko pour na bana mikolo pe kokomela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela katini alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbindi, ayo sukana mbindi. Protivap. Merci pour la confiance et fidélité au Bozakanango na journal na bino Jean-Pierre Pampe comme Suka. Ce qui vous s'appelle qui nango pe sa merci Négor Tingozala qui bongo na sima caméra montage sima make pas Fabrice Lundo mi pe Francis Kanza journal Pampe plus à supervisé par Naimoko héritier Mapinde Mbotika malam. Au revoir. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription est bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Compagnie
africaine d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesala kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko ya kolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation ya CAA kolo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC.